nga lelo une personne akutani na ye azofinga mama sila na télévision onga na biki azali famille Libota na ko interpeller. Non, on n'a pas le droit. Belle-vie nanu amuto akimia. Yo osoutenaka belle-vie, comment yo faut ocha désordre. Biso to yo kopelisa moto te, biso to za ba terminator. Loko la problème eza mama belle-vie na mama sila. Na mutu na nga na bano kanisa. Papa Mayata akozwa sila na belle-vie a telemisi bango na présence ya papa na bango elombe na présence ya papa na bango mama Masumu. Apesinisi bango lisusu mbote basali un message ya paix et pas bato nyonso. C'est ce que moi je me disais dans ma tête. Et puis na koti na makanesi ya papa Mayata, j'en suis sûr que ezalaki pe loko donc ezalaki na kati na ye. Voilà pourquoi au monaki ba notable wana ya théâtre à Congo bazalaki wana sur place. Il faut être fils d'un serpent ou fille d'un serpent pour au sala, au ya lelo, au se moquer ou au contredire ou au s'attaquer les sous na mutu na télévision. Il faut aux la mutu moko sans cœur. Il faut à une personne impitoyable. Et il faut à mutu yo azali na conscience. Ndeko t'a dit, est-ce que bino famille Libota boza prêt pour na koluka kimia wana oyo pasteur de la foi zali ko? Moi, je veux te dire quelque chose. Ta première question, jusque-là, je n'ai pas encore bien fini avec, mais laissez-moi te répondre. Belle-vie, ça fait plus de 3 ans bafinga kamama wana. Yoso yoka mutu moko ya famille Libota azoko finga mutu nzoto ya mama na ye na itando eke. Mais t'as dit, est-ce que comment vous allez justifier absence? Il y a si la Bissal on a événement moi ya ndenge na koluka kimia et elle s'est absentée pendant qu'elle la ville province de Kinshasa et puis makambo pe leki na Kinshasa. Comment tu peux justifier cette absence? En tout cas, ça je serai Vous êtes sur Top Media TV. La semaine commence, mesdames et messieurs, merci beaucoup. Tous allés ensemble Nabino, on a pas été semaine où Marambo et Marcha quitté la semaine passée. Nous osons croire que cette fois-ci, Makambo est marché parce que tous allés banananzambe, toujours la paix, nous cherchons toujours la paix partout dans nos familles, dans nos églises, dans nos lieux de travail, partout là où nous sommes, tous allons kimia parce que tous allés banananzambe. Mais est-ce que les lots, quand on parle exemple de la culture congolaise en général, kimia benezalaka entre le culturel, bango exemple un artiste, un musicien envers l'autre, est-ce que kimia ezalaka bien harmonie, est-ce que réellement ezalaka artiste comédien ou bien comédienne et pas yann est-ce que c'est vrai bazalaka penza na bolingo ya solo balobaka mot vrai ou bien zala juste kaka kosekisa ya munoko nde balobaka na lingala kosekisa ya munoko. Et aujourd'hui c'est avec beaucoup de regrets que moi je suivi une vidéo avec le pasteur de la foi ya kotala ke mosali na nzambe akoma tina niveau ya kosemulier na niveau wana pona bandeko na biso ya théâtre oyo lelo kaka ndenge mo le baki na prière na yeke non apparemment les pamboli ya bandeko ya théâtre comme kobetsa bato mabaku c'est que nzamba boto la bango les pamboli alors ce qui doit comprendre bien pour base la bien c'est que nzamba boto la bango les pamboli pour que bato babetsa rasu bato babeta na rasu mabaku te. Donc je vais directement parler de notre sœur la star Bellevue oyazali na bandeko na ye nyonso oyo bazali ba famille Libota ba benga bango famille Libota c'est-à-dire harmonie ba fanatique na ye comme na bango ba famille Libota. Et puis notre sœur si la Bissal oyazali na ba fanatique ba benga ba Abakouk c'est-à-dire entre famille Libota na ba Abakouk vraiment et comment polémique où tu as eu à l'époque et que ça selon le pasteur de la foi ça donne l'odeur la mauvaise odeur, ça donne la mauvaise odeur. Et ça la sous malamouté comme on a dit aussitôt pasteur a quoi ici ma bolongo na c'est aussitôt banjour ezongi aussitôt ba makambo ezo botama chaque jour. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire. Il est avec moi, ça fait longtemps, je sais même plus à quand on a recevé un plateau nanga. Et aujourd'hui to me kapé ko beta li solo parce que on m'a dit que lié pas au finga nabi il pas au finga a comment ko finga habiter à au finga je sais pas mais je ne crois pas. Tadinga là pas. Bonjour. L'actualité de Nakonde. Bonjour papa, bonne santé. Nzama osalangolo boni yope. Ouais, Dieu fait grâce avec l'aide de Dieu, de la lit de l'amour qui m'a beaucoup pembe. Au coach non boye. Boye. Ah ouais.
Non, so tchebo eli koloba toza attend na problème na mutu te osotoki. Tout le monde est famille les bota, la ville est calme, c'est-à-dire il y a la paix. Voilà. Est-ce que réellement net idée vous appelez boy fraîche boy au lugar pe kimia déjà ceux qui est en abato bakoki koza na ba témoignage na biso ba place to outil c'est que nous avons eu quand même en faire. Tu en fais partie de Nakonde. OK. Je suis né dans une famille chrétienne, une famille pauvre, mais nous sommes des riches sur le plan spirituel. OK. Mes parents basali moi effort to tangi, mes parents basali moi effort to sali oyo bande ko belé lelo po basala ngo fa comment a changer identité naie na appartenance naie. Mais nous sommes restés na droiture, na ser makolo ya ba parents. Na koto sanda ko foko ta 18h après 18h ko ya ko beta porte te yango to continuer nango tililo. Ma vie ça s'appelle la paix. OK. Donc la paix en tout cas un enfant de Dieu qui ne cherche pas la paix a azali dignité ya ko bengaye mwana na nzambe. Un homme intelligent, un homme conscient sans la paix azali lokola mutuka oyo ezangi moteur etikali épave. Voilà, moi je prends rien que des bonnes valeurs. N'apprenons juste kimia na babisika nyonso. Voilà pourquoi émission nanga ezalaka l'écho de bonne conduite, monsieur Dona. Merci beaucoup. Ezalaki juste introduction. Il y a émission. Très bien. Voilà. Toko tipika mbala moko. Tomoni pasteur de la foi lobi je te dis. Ma bolongo na se ya kiti pona koluka kaka. Paix entre Bellevue na Sila. Tadi ngalapa. En réalité, c'est quoi les problèmes? Merci beaucoup Dona. C'est la première fois que depuis Makambo et Bandi, Ndeko Moko Ayambanga. Moi je suis Tadi Ngalapa Oyo Yebika depuis Mikolo donc sur les cas. Moni Makambo papa de la foi Sali. Voilà. Na salué nano bisika Oyazali. Ezali initiative moko idée moko ya malamu. Ezalaki lokola suka ya ba bêtise oyo nyonso depuis ebanda ya aujourd'hui plus de 3 ans toujours qui est na 5e année. Voilà. Papa Mayata c'est un serviteur de Dieu. Dona basakana kana musali ya nzambe te ba mesanaka pe na musali ya nzambe te. D'accord. Ce qui est là papa a compris que bavure moko buzoba moko bu salité moko bu ekoti na kati ya milliers na bango oyo ekomi pe kolata na ye oyo azali pe moko ya ba comédien. C'est comme ça que papa aluki kocha kimia kati ya bandeko na ye mibale. Mais aujourd'hui les gens bako voiler ba face na bango te que la personne de Bellevue que je salue Mikolo to bakisi to komo bengaye la reine de la paix. La reine de la paix. Ouais, reine de la paix parce que nazoya na message à papa papa Mayata, mais je veux t'informer, Dona, si tu as Sozali na mémoire à malamu, réalisateur na yo akokota na communauté ya Bellevue, na Bellevue Télévision, le 16 mai, vous verrez que Bellevue avait lancé le message, oh le bimé na monoko ya papa Mayata, Bellevue a senga na congolais nyonso, ezala ba fan, ezala ba journaliste, ezala ba comédien. Tozala ini, totika bêtise, totika bosoto, tozala concentré, focus na musala na biso. Même vous qui venez vers nous, c'est-à-dire venez juste pour nous accompagner na musala et non ya koya kokota na makambo yo ekosala bosoto. Vous savez mon frère, j'aime le congolais, j'aime le cinéma congolais. Na vie nanga nana tikalo zo problème na mototé. Na vie nanga même ata na vie normale nana finga mototé. Et à la télé comme ça, nous avons fait un Maman Bellevue Oyo, elle a été insultée d'une manière impossible. Impossible Oyo non. Insultée par qui précisément? Non, elle a été insultée par Bandeko Nabiso, il y a famille, il y a les Abakou. Là, il faut qu'on se le dise parce que yo en venant, même avant ton banda émission, tu as dit mais non ko pasteur à lobby na lobby na moy na tongo awa bandeko il y a les Abakou, bakomi suko sala ba émission pour s'attaquer sérieusement na papa Elombe na papa Masasi. Est-ce que Kimiango et Kota, c'est pour te dire quoi que cette femme de Bellevue aluka kimia depuis kala pe aluka kimia depuis kala. Moi comme je suis là mon frère na Lobakango, moi je défends l'image de Bellevue
Je défends l'image de maman Ursule Pechanga, maman Dinana, président Caleb, maman Top. Ça ne me permet pas de me mettre... Maman Sila paix. Maman Sila, en tout cas, Dieu m'a-t-on parlé. Je ne défends pas son travail. Mais je respecte ce que fait Maman Sila. Parce que Maman Sila, Azali, n'a pas déjà balobé la cahier nuit et jour. Ceux qui sont capables de venir, na analyse, na sali, va prouver le contraire que Makambo lobby pour la Maman Sila, Azali bongote. Pour moi, je me limite juste sur le plan professionnel. Mais il y a Maman Sila, Benan à Kotakate. Il y a Maman Sila, je critique. Je viens pour critiquer que, Maman Sila, en soi, la personne de Maman Sila, tout le monde a été étandoïké à l'équipe pour affinga quoi le mamabe. Mais Maman Sila, batu o bayi ko finga ko be batu wana butu moi na kombo na ye okomona lobi na tongo ye wana asali selfie na bango. Okomona na ye wana na bango bafandi. Et beaucoup de chaînes aujourd'hui où ils ont excité batu na insulte, ce sont des chaînes où ils ont la proche pena ya maman. Et bah proche wana maman si tu regardes bien beaucoup plus ces alaka pour s'attaquer insulter les comédiens. Preuve yo moko za témoin vivant, tu es encore vivant mon frère. Tu venais de suivre que on est en train d'insulter Papa Elombe. Na chaîne ya banane, il y a les abakouk. Mais hier le pasteur a demandé pardon pour nabato nyonso. Yango nga nazo psayo, l'objectif ya Papa Mayata c'est pour chercher la paix avec Bandekone Abasi, Bandekone Mibali. Papa Mayata n'a pas demandé seulement le pardon et pas les comédien. A peu pardon et pas na biso ba journaliste. Dona père wana afundi batu belé et pas nzambe. Voilà. Ta sali wana c'est pas Dona, il faut être fils d'un serpent ou fille d'un serpent pour au sala, au ya lelo, au se moquer ou au contredire, ou au s'attaquer les sous na mutu na télévision. Il faut aux la mutu moko sans cœur. Il faut une personne impitoyable. Et il faut mutu yo azali na conscience. Est-ce que Ndeko t'a dit, est-ce que bino famille libota boza prêt pour na koluka kimia wana oyo pasteur de la foi azali ko? Moi, je veux te dire quelque chose. Ta première question jusque-là, je n'ai pas encore bien fini avec, mais laissez-moi te répondre. Belle-Vie, ça fait plus de 3 ans que je suis maman. Yoso yoka mutu moko ya famille libota azoko finga mutu nzoto ya maman na ye na itandoike. Vous êtes sûr que dans la famille libota aucune personne a injurié? Non, moi personnellement, je n'ai jamais vu. Personnellement, je n'ai pas vu. Tu sais que ceux qui battent comme pour réagir le lopendenge mususu, ezali parce que les gens ont vu que trop c'est trop. Moi, je suis une personne au milieu du village. Je ne suis pas famille Libota. Je ne suis pas Dinachou. Je ne suis pas Péchalov. Nazali, Moutou ya Moutou, à mon côté. Mais moi, t'as dit, je défends l'image et je fais la promotion de Belle-Vie qu'on dit. Ok. Oyonga n'a dit que non, Belle-Vie, Azali, princesse, reine, il y a paix. Et déjà, Belle-Vie, Azali, Moutou, yo, aluka problème te aluka rancune te preuve ba oignon so ba finga kai so bazongi kuna embrasser bango sans problème yango omoni famille libota ezalaka vraiment ba pointa bango mingi misapité pour so tali les incalcitrants nyonso ba mal poli nyonso bandeko bazalaka mal répété na internet oyo yebi bango nyonso so moni bango na sima ya soki aza chinois te c'est kazali abakouk. Sauf que les frères Nabiso, les sœurs Nabiso, ils ont mal répété. Est-ce que vous voulez dire que dans la famille Libota, je ne dirais pas que ce sont des saints. Et surtout que tu veux vivre dans mon kili. Même Maman Belle-Vie n'est pas Azali Mossantouté. Nous sommes remplis de imperfections. Mais au moins cette dame fait l'exception. Mon frère, cette dame a été humiliée na bandenge nion sur les réseaux sociaux, voire même sa famille où elle est innocente et il y a les réseaux sociaux. Voire même ses pauvres parents, il y a les réseaux sociaux. Mais à la fin, surtout ni mutu, Belle-Vie à Salayoni, Oyoka, réponse moko et kobima, au monde c'est trop terre à terre. Moi, j'adore pas Belle-Vie. J'aime Belle-Vie, j'aime le travail de Belle-Vie, j'aime Ursule Pechanga, j'aime Maman Dinana, j'aime Maman Top, même Maman Sila, na linga kaye. Mais ma pratique ya batuna yende et ça la que moi je suis anti-bêtise.
Je suis parmi quelqu'un oyo, bandeko oyo, il faut défendre ka vraie valeur. Ok. Ce qui au fini maman top na 16h je viendrai na 17h pour na la émission pour na recadrer ma kamolobi ezali ya mabe. So fini président Elombe je viendrai pour na la émission pour na yebso que non makambo sali ezali mabe. Ce que biso lokola nous sommes na ngambu ya vérité, moko ebimaka lokola to manquer batu ebele respect. Alors, toloba que la question, comment on peut formuler la question pour que nous répondions en haut avec beaucoup de facilité et avec beaucoup d'intelligence. Très bien. Toloba que famille libota. Jusque là, bango ba lukaka problème te ba kindaka ko tumbola ba douté mais boya ko répliquer ce qui ka ba tumbola libino. Famille libota, je dis je sais même pas comment est-ce que le nom de famille libota est allé organisé. Mais c'est que na connaissance nanga na onga na ebi muto pena afanda kandenge bandeko nanga tendresse asalaka ye afingi ndenge zuma ayaka afandi azo finga Belleville directement zuma ya fingi directement mamu international ye afingi directement bandeko nanga misusu oyo ba essayer pas na mabaye ba fingi directement ba mida baye ba fingi donc indirect donc directement et puis il cite avec le nom même ya papa donc Elombe jusque là na bandeko o ba défendaka famille libota je sais pas maintenant nous na moni pena mutu mo boité que o donc ayaka il vient comme ça il commence à insulter du début jusqu'à la fin mais na lobi te que bazali ba saint na lobi te que bazali ba saint lokola déjà ma besi et salemaki ma besi e kota ki et c'est kota le lot komi koluka paix. Voilà pourquoi appelle ya papa Mayata avant et comme en église il s'est déplacé pour aller vers maman Sila. Il s'est déplacé pour aller vers maman Belleville. Makambo oya solola kina bango aloba kiangolobi na église. Mais si c'était quelque chose oyo esenga kike il fallait esuka kaka de pana bango mi balé. Notre papa n'allait pas organiser mettre son église en jeu, sa personnalité. Et il a beaucoup, il y a bana simanaye, beaucoup de personnes donc à diriger. À se rabaisser dans le niveau à bateau peut-être baza même à na niveau on a été au bisotoza, au binoboza, au babande kwebele bafinga baza à se mettre donc à genoux. C'est-à-dire il avait compris. Makamwa solina mama Belleville, makamwa solina mama Sila. Peut-être adala qui convaincu té. OK. Peut-être adala qui convaincu té. Alors à lobby binomi balé boyanan. Boyana tokutana na ndako ya Nzambe tokutana nanu na lieu saint bisika boni oyo tokoluka moyen to tia vraiment to restaurer kimia wana lokola yo lobike ozana problème te na mama Sila pe ozana problème te na mama Belleville voilà. Boya siko tokutana alors na boye wana na bengisi pe bino nyonso bapanzi sango na ba comédien nyonso boya j'ai un message pour vous. Nous avons vu la reine de la paix était là mama Belleville tomoni déjà président Elombe Azalaki, président Masumu Azalaki, président Saïs Azalaki, président Esobe Azalaki, maman Étoile Bazalaki, maman Karine Pala. En tout cas, il y avait pas mal de comédiens au Bazaki Wana. Pour moi, et dans mon configuration, je m'attendais voir comment la présence de maman Sila. Tu sais quoi? Je suis allé dans la philosophie à papa Mayata. Et pour n'anga na moni ndeti erata ki lobby. Oh oui. Nyonso les gars qui lobby wana ya to commandé tirataki. Te na lobby te ke makamyo so leki wana donc erataki. Na lobby na kotaki na philosophie na makanisi ya papa. Et loko asuka odo linga ki sala erataki. Mais en tant que serviteur de Dieu, en tant que homme de Dieu, père ya bana ebele asali yango pour chercher la paix de part et d'autre. Afundi batu biso nyonso e pa Nzambe. Moi, je me disais dans ma tête que avant cérémonie aussi là, tout le monde a présence à maman Sila na kati salle. Voilà. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Papa Elombe azalaki wana. Papa Masumu azalaki wana. Pasteur Mayata azalaki wana. Belleville azalaki wana. Lokola ba problème eza Belleville na Sila. Pourquoi na misapi wana? Te omo banga pe na misapi nanga. Na tunika kaka misapi wana ya troisième doigt. Voilà. Bon, na tcheboy. OK. Lokola problème eza mama Belleville na mama Sila. Na mutu nanga na bano kanisa. Papa Mayata akozwa Sila na Belleville a telemisi bango na présence ya papa na bango Elombe na présence ya papa na bango mama Masumu.
apesinisi bango lisusu mbote basali un message ya paix et pas bato nyonso. C'est ce que moi je me disais dans ma tête. Et puis na koti na makanesi ya papa Mayata, j'en suis sûr que ezalaki pe loko donc ezalaki na kati na ye. Voilà pourquoi au monaki ba notable wana ya théâtre à Congo bazalaki wana sur place. Mais malheureusement toyebite empêchement ya maman. Bon, pour l'empêchement en tout cas toujours ya na mo. Mais voilà. balobi nde konanga tadi balobi soki lelo vraiment mot de peli makasi boye. C'est parce que famille Libota bato balobelaka Bellevue kuna babaku bato balobelaka Mama Sila, c'est-à-dire que no bino bato bolobe besoin na sima na bango pour na bolobelaka bango bino nde vraiment boye na ba désordre na surtout bino ba journaliste ou besoin ko entourer ba comédien ne boye pena na du boye vraiment na poto na kati ya ba ndeko na biso ya théâtre eza na bandeko na biso déjà bazala na poto baye na poto te mais bazana kati ya poto omoni tel que nga na plateau o so osengi mutu moko azwa vidéo o nga na za na plateau na Sara to finga Mama Sila ou bien to fingi comédien moboe ezate ba komemelo te ba webso que non mais Sara abenga Sila soso mais kasi Sara alobaki boye mais oya kokuta que Sara azo finga mutu bien tadi azo finga mutu tu trouveras aucune vidéo. Ce que nous faisons ici ezalaka otomoni eza mabe totanga pe na bakombo ba tolobi Mama Sila mutu kingandi wana auti ko finga lobby na télévision mais lelo yozana yi Mama Sila batu o ba uti ko piéger Sherika wana baleki epa ndeko SCD Panama bazo ko beta tolo ke biso tozali les abaku lobi na tongo yo sali vidéo po yebsa bango ke les abaku ngana linga kabino bozali ba ange adorable nangai rien sans vous. Message nini oko communiquer et pas bandeko yo balanda kayo. Message nini oko communiquer même ata na classe ya bandeko na yo o sala na bango musala moko quelque part ezala kamabe. Nous avons vu Fally Ipupa interdire à ses fans de ne pas s'attaquer na Robino Mundi. Voilà. Nous avons vu aussi Kofi Olomide le faire. Babanaki Kofi nga mwana. Et puis nous avons vu aussi Bellevue ka moko o le faire et pas ya manike manike a finga ka Mama Sila na kombo ya Mama Bellevue. Azwa téléphone a bengie po non nga na ebiote comment yo oke finga ndeko na nga na kombo na nga. Na lingi biloko wana te manike avec aura oyo yebi manike do akoma nango akoma pe influenceuse aleka na télévision pour s'excuser pour demander pardon à Mama Sila à retirer ba propos na yewana c'est que biso to banaki osenga ya grave te Mama Sila pour dire bande ko nyonso bo fingaka ba comédien na papa nanga na ndeko nanga Bellevue je vous demande na lingi lisusu mutu afinga na komo na ngate ceux qui osaila nga promotion oui soutenir nga eliko lobaka kate dans les bêtises dans les insultes batu bazo koti sa Mama Sila na ba poto na ba bêtises ebele o ekoti ezali batu o bazo ko accompagner et non yemoko Mama Sila et de même de ba loba pika que non ba koti sa pe Mama Bellevue za bino batu bazo ko accompagner déjà de ma part je dirais ça de ma part nangambu nanga na koti sa Mama Bellevue a une erreur, a une bêtise mon côté. Ok. Preuve aujourd'hui, je peux nakokuta na Mama Sila nanzela, akutani même atana 5 personnes au ba finge la gaye bat. On peut ça ngambote otikado batwana. Pourquoi? Parce que tu sais, la personne au azoya quoi applaudir yo dans le mal. Mutwana doit lingi oté. Accepte que mutu pena ya boye ba noko lokola biso na telemi pena, je te dis, dona konde au sali mabe. OK. Très bien. Au sali mabe to suki wana dona eloko nini ekoki ko frayer ngai pena. Rien ne m'effraie moi mon frère ko. Voiture, voyage, visa, passeport. $100 $200 bosoir et pas Mama Bellevue. Et tu n'as pas manqué de respect. Qui n'a jamais mangé na sani à Bellevue? Personne. Oh, quand tu dis personne, c'est-à-dire non, mais je dis personne. Tous les comédiens. Oh, tous les qui n'a jamais mangé na sani à Bellevue, personne. Les abakouk. Lokola okokipe kotuna mama soko ya mbinde komoko ya les abakouk parce que to luka kimia ya moto lo baba vérité. Qui n'a jamais mangé na sani ya les abakouk. Ba ko yepso que non personne. Les abakouk et botami na kati ya Bellevue.
Ok. Mais les abakou et botami na kata Belleville. Maman Sila yé moko aloba que Belleville qui m'avait orienté. Yoza mutu amayele, tu sais que ça veut dire l'orientation. Voilà. Ça veut dire quoi? Eh, c'est comme mutu wana a orienté yo. Donc c'est-à-dire abimisi vi moko boy eloko moko boy o lelo et ezo pesa pe batu ebele vi parce que il faut qu'on se le dise na SB wana batu ebele pe bazo ko gagner na sima ya Maman Sila. Voilà. Tu comprends? Alors donc c'est ezali eloko boko ke nango ka boyete mon frère, moi j'encourage jamais le bêtise. Nga lelo une personne a kutani na ye azo finga Maman Sila na télévision on a bi kazali famille Libota na ko interpeller. Non, on n'a pas le droit. Belleville nanu amuto kimia. Yo osoutenaka Belleville, comment yo faut ocha désordre. Biso to yoko pelisa moto te, biso to za ba Terminator. On comprend, biso to za ba Terminator, biso to za ba Satan D. Donc lorsque biso to zoya to s'imposer na eloko mobwe, il faut to zo un résultat mobwe meilleur. Toi tu es conscient mon frère. Est-ce que concerne biso Karim Mokonzi lelo yo au parcourir 5 chaînes au miniature là. Moi là 5 chaînes apparemment. Au monde en côté mais yo yebi aura bino boza parmi bato liboso o boyamba Karine Mokonzi dans mon salon. Voilà. Mais aujourd'hui, elle est où? C'est parce que biso to bano ça y est ndeko na biso moi si ba maman bazo entourer yo bato bazo ko entourer yo balingi yo te. Parce que muto yo alingaka yo akoyebso que non ma sœur awa ezoke mabe awa ezoke mabe awa ezoke ne mabe awa donc ezoke ne mabe to activer là yeka juste moi 2 semaines moi 3 semaines mon boy nie parce que biso to koyela bino ba insulte te yo ofingi na yonga yo fingi na yo Sarah yo fingi na onan biso to koyeloka juste na mosala na moi mayele na biso to décortiquer loko moko aujourd'hui notre sœur na komo yoka elengi ke bien que er moko pe azaka na ba clash na ye wana sali live na ye azo finga mais et yo kanaka lisusu te parce que vérité mo ya et tout fa pour vérité mais rapidement oui et ye nyonso et tout fait ngo ekwisi yango c'est preuve l'avènement de Sarah na pembeni ya Ursule Pechanga na pembeni ya Belleville na pembeni ya Dinana na pembeni ya ba comédien au nyonso ndenge andimaki ne charge abaku so fingika comédien ngano ye labino yo monite ke lelo message ya kimia do ebimi et n'est-ce pas que no ye Sarah pe aza pe pilier pe o pas au finga pe de en tout cas moi je dirais pas que Sarah a finga kabat mais Sarah vient défendre ba cause na ye en Nigeria nako tuna yo bon yo moto ozo tuna mituna mais au moins si je donc il qui trop loin pour te demander bimiselanga ka vidéo moko onga na sala na Sarah azo finga moto ezate mais so na tuni yo kaka bimiselanga kaka vidéo donc nga so na tuni moko awa ebimate mais so na tuni 3 vidéos ya bazo finga Sarah pona Maman Sila okoza na ngome mata 40 siko dona yo ndo za boy pena na palais ofandi. Parce que tu es venu défendre une comédienne, tu es venu défendre cause moko boy. Ofandi mutumo na palais, c'est-à-dire mutumo aye a fingi yo. Balala yo et pas papa na yo. Obota na tata na yo. Yaya na yo a viola yo. Mwana na yo odoza na ndako ba viola kaye. Dona yo ozwa mutema pena une influenceuse azana aura lokola Sarah azuma boko akangi na ndako. Mobali na yo wana abimaka boy. Quel est le musicien congolais à part Fali batiaka miniature tous les jours couple o batiaka ba miniature na bango tous les jours na réseaux sociaux koleka Sarah comment on est nan exacté tout ça pourquoi bayaka ba fingiye po ba yebi keso ba fingiye ba otalema et yé papa azama souate et c'est que j'aime chez Sarah, elle me respecte. Elle me considère et à respecter même consigne, il y a le code de bonne conduite. Voilà aujourd'hui le fruit, il y a le code de bonne conduite, il y a ba implication, il y a ba Sarah, ba demer, ba ndekonyonso o ba telemina mukili mobimba pour dire non aux insultes. Papa nabiso mama yata asangisi ba ndekonyonso pour dire la paix ekota na bisika nyonso. Biso erto yaka to s'impliquer, to s'imposer, to tchaka motu et non les insultes. Mais t'as dit est-ce que comment vous allez justifier absence il y a si la bissal on a événement moi ya ndingo na koluka kimia
et elle s'est absentée pendant qu'elle est dans la ville province de Kinshasa et puis Makambo est à Kinshasa. Comment tu peux justifier cette absence? En tout cas, ça, je serai très clair. J'aime bien être vrai dans ma vie. Ouais. Mon frère, Makambo ezo bimisa biso be impoli, Makambo ezo bimisa biso mikala, Makambo ezo bimisa biso trop terre à terre. Donc yo pena osokola mai na yo, ozui ba pongi okati oke université. Pona ka oya ka ko défendre ma finga, do bando ko kota na kati ya ma finga. Biso siko en voulant ko défendre ba vraie valeur ya ba mama Sila, ba mama Belvi, ba mama Dinana, ba koma ko finga. Biso nyonso ba koma tia biso na kata torchon. Son absence est lobby et belé, puis son absence est remarquable. Son absence beaucoup de personnes va comprendre que par rapport à Batumissous, que peut-être les mamans Sila alingane kimiate. OK. Par rapport à l'interprétation, il y a Batumissous parce que selon lui. C'est selon lui parce que ngana tala papa. Est-ce que yo ebi considération dans un serviteur de Dieu à longwe na ndaku na eti na ndaku na yo. Dona. Lobi to na prière, na yepe kuna lobi to na prière. Mais yo yé. Josué donc ayete. Tu sais combien de gens peuvent et puis les qui communiquer et les gars qui na mokili mobimba na baitando ekenyo so yangonga na zo que non ezaki raté moko na makambo ya papa na biso de la foi ezaki ka présence ya mama Sila o eliaki kata mbele lelo les regrets oyo za nango que non mais ndenge ni passer la lobby ka lelo na tongo to moni batu mususu baba no finga susu do papa elombe eliaki dezalate parce que papa elombe aza papa Masumu aza, Sila aza, Belvi aza, a tout ici bango mitou. Balinga qui peut pas profiter, ba sengani ba pardon place wana, ce qui problème est ça. Balinga qui peut pas profiter na place wana, ba sengi papa elombe pardon qui est insulté aujourd'hui, même na intimité na ye eza touché. Son absence to yebité ezali peut-être justifiable na bureau na ye, peut-être na batu na ye, peut-être na bandeko misusu, mais au moins son absence physique et l'inga qui échangeait badonné et belé. Son absence physique na événement wana et continue da batu ba sala ba analyse et belé. Biso to pona nzela paix. Maman, papa pardon, Belvi est une femme ya paix. Ngande na sala ba émission boy. Je n'ai jamais reçu un appel de Belvi pour me dire t'as dit et lo kwa no sali kende ko sala ngo ka boy. Moi je me rappelle émission monto sala na Sarah. To sala ndeti kuna na parler. To sala na parler kuna na silika makasi. Na silika vraiment makasi na émission ngo. Po ezala débat na Sarah azo sala débat. C'est comme ça débat des idées. Voilà. Yo zui Sarah, yekuna zui Karine Mokonzi. Voilà. Débat makasi ce jour-là na mona message ya maman Belvi. A comment pena pas loba. Mon frère, tu es journaliste. Il faut avoir des nerfs solides. Quand tu fais ton travail, ne te mêle pas dans le bêtise. Ça va naître. Ça va t'aider dans ma kambo ebele. Tu auras la facilité yokota et pas Sila, la facilité yokota et pas Dinana, la facilité yokota et pas Caleb, la facilité yokota et pas X. Tu fais bien ton travail. Reste au milieu du village. Et lorsque Ozana débat, qu'on perd Daka, qui bon moutou, ceux qui perdent bon moutou, langage na mobo eko bima et baby si makambo e belé et pas bandeko balandakayo. Félicitations, mais pas dans les insultes. Moi, je n'ai jamais eu encouragement. Mon ya Belvi, t'as dit au lobeli moutou na malam, au fingiye, parce que moi déjà dans mon okonanga yo ebike etikala. Kobimate. Mama Sila en tout cas côté kuna, je sais que Hero peut-être il a parlé na bande konaye parce que Zaka lobité. Mama Sila na événement et belé ba comédien ayakate. Makanesi depuis longtemps tozalaka déjà na bino. Mama Sila na ba événement et belé ya ba comédien azalakate. Alors, la lire où vont les choses. Selon nous est-ce que réellement qui m'a payé entre la famille Libota et les Abako. T'es déjà famille Libota bara déjà bato Kimia. Ça il faut non tu sais pour que l'homme Kimia est comme ma bien saison preuve nga mokonde na zaboué. Hier je fais na auto zo ba élément kuna na ye na ndaku na nga na kingakati, c'est-à-dire pour nga fa na dona kingakati. OK. Na sali moi annonce moi commentaire moi il y a 10 minutes.
Pona kotalisa bandeko makambo donc elekaki kuna pona informer bango. Mais na kati ya vidéo wana papa Masasi a s'adressaki directement na mama Sila. OK. Ayebisi Sila bat bazo finga président Elombe ezali ba bureau na yo. Alors il est temps pour toi de sortir au pe sa message mombe pona batwana ba arrêter ko finga papa Elombe parce que ezali malamu te. Okay. Yo ebi ke biso to zwaka kamba kambo muto a lobby de na tiango na titre. Je na titre wana na lobby kake Masasi Kabamba Masasi Kabamba et fiston ça bapelé si moto si la kota la vidéo te ça va vous choquer. Suivez. Na tieka titre na ndenge na uti koloba awa. Moi j'ai reçu les appels, j'ai reçu le message. So koti vidéo na ezana plus de 100 commentaires. Azana juste na 3000 et quelques vues, mais azana plus de 100 commentaires où les gens me demandent, t'as dit nous voulons la paix. T'as dit je suis famille Libota, nous voulons la paix. Okay. T'as dit nous sommes famille Libota, nous voulons la paix. Okay. T'as dit nous voulons la paix. Et puis aussi pour finir donna la paix, le 16 mai, il n'y a même pas un mois. Belleville a ça la message, on a capturé ça, ceux qui réalisateurs na yo, na senga que déjà voilà. Depuis donc au début. À côté on a kati à senga yango. Je pense que sikoyo et kozala temps. Biso ba journaliste toloba kito senga ki kimia. Belleville pe comédienne a senga ki kimia. Sikoyo pe serviteur dédié a senga ki kimia. Maintenant mukumba wana etikali na bato oyo bakoki koyeba nini bakoki kosala. Est-ce que il faut ba luka kimia? Il faut continuer kaka na bavure na bango na oyo et kosa la sonne. Puis il y a pas si pour compléter les sous questions na yowana, il y a pas si ezake à la fin pour voir que moi raté moko boye ezalaki na entendement il y a papa de la foi a eu décision de ne plus jouer et pas Belleville, de ne plus jouer aussi et pas maman si la Bissalo. Pourquoi entre parenthèses to yebité alobi nini nazala kana binomi balé po finga naka moko na yepa na yo moko na kepa oyo. Alors batu pe des fois batu na kabiso mais un serviteur de Dieu na milieu ya batu oyo bazali na bosoto ozo ko fanda ndenge nini voilà na fandi si binomi balé na tei bino. Alors nazana besoin kimia. Tu penses que ce que kimia ekota ki papa asolola ki na ba maman na biso mi balé alinga ki pena ko ya pena na télévision lobby ke na jouer lisusu na binomi balé te so kimia nando ekotite. Tu es sûr? C'est papa a compris que peut-être ça ne va pas nanou, il faut qu'on traite yango. Alors moi je dois me retirer. Je dois me retirer. Déjà quand on a joué les sous-soutés et pas binomé balé, ils allaient une décision ferme à papa wana. Et je regardais ses yeux, bah émotion na yé, énergie na yé, motivation na yé, azaki na regret mon bouekati na yé. Mais akura qui ko manifester en côté. Déjà ça veut dire que ça ne va pas. Alors nous devons toujours mener campagne oyo démarche oyo luka kimia pour sauver ba vie à batu ebele parce que à lobby makila so etangi batu so bakufi ekozala na mutu a Belleville ekozala na mutu ya Sila parce que bango mi balende batu batunde bazoko welela. Mais c'est que je vous demanderai mes frères ba mesana kana musali nzambe te. On se moque pas de Dieu. Soyons prudents. C'est que au début Bimaki lobby peut-être vous voyez la personne de pasteur Mayata, mais vous devez faire très attention. Voilà, donc c'est un peu ça donne encore. Voilà, merci beaucoup Tadingala. Je pense que cette émission a fait plaisir à beaucoup de personnes. Où il va vraiment brancher entre une fille parce que, comme on a dit au début, que ce n'est pas les lots qui ko sepelate que non bénédiction en bateau comme on bête ça bateau mabaku sinon t'es bénédiction nyonso o eutaka epanzambe beta bato mabaku te sozo mona bénédiction et outil et ceux qui osent mon bénédiction mutu et comme ko créer ba scandale ba insulte ba nil c'est que outil na diable bénédiction nzambe et créer kaba insulte qui commence bien finit bien amis téléspectateurs pour vous je reçu Tadingala nous sommes presque à la fin de notre émission mais est-ce que parce que trop penza na souka mais est-ce que les locaux on a décret en tout cas ba Masasi ba Elombe ba nani masumu pour citer que trois wana ndenge ba ofingama soki deya banzete ya mobesu excusez soki deya banzete ya mobesu très bien ba kosalaka bango lolenge wana et à venir ya théâtre lobby et eza ndenge nini
Le théâtre déjà a été sauvé par Bellard. Oui, ça je vous dis. Parce que, au moni après, bah, ndeko na biso oignon so baya. Bah, major, msoki bisadi di, bah, nani, bah, CD, bah, producteur, théâtre était par terre. Après, Ekoufaki. La personne a soit relève wana. C'était Belleville. Avec Bellard Télévision, on a faible commencement. Nzambe a sali grâce. Aujourd'hui, quand on a nzela, il y a ba production à passe wana SB et Yekobotama. Nanzela, il y a ba production à passe, il y a SB aujourd'hui guerre moko boy donc Yekobotama. Nanzela, il y a misala na bango mibale. Soki pena batu ya conscience bazalaki ya mitema malamu. En tout cas, théâtre elingaki ezwali sous forme moko boy juste à travers batu. Aujourd'hui, nous voyons ba mama dinana bazoya na ndenge ya mabe, nous voyons babobo, nous voyons bande ko ebele bakoti na production pour chercher ya kotombola monde ya culture na biso et puis monde ya théâtre par rapport na bango. Le théâtre ezokende sima penate pour moi, je dirais que le théâtre avance. Mais c'est que biso photo lité et si la ezaka graba manque il y a respect, manque il y a considération, na ba insulte papa. Omoni papa masumu wana. Jour na mona bana papa masumu na kamwa. Baba papa, tu viens papa masumu on lui appelle pas papa par souvent. Papa. C'est un papa. Jour na mona ba meminga jour moto kena réunion mo bono omoni immeuble eza ya mwana ya papa masumu. Ba meminga jour mususu na bandal toka na réunion mo boye balobi omoni salle to la fête oyo mwana papa masumu. Juste qu'on a koutana na bana papa elombe ya mibali na kanti yaka na matanga ya mama ba meta na yaka na voiture na yepona baluka boy na kuti père na telemi na ki yepona pesa ye père doit présenter ce sont tes frères batu mibali siko yeba ke soki eza na catégorie ya batu mo boy bazo banga même te ke no ba biso tozo ko s'attaquer na bango baza na bana lokola biso eza grave. C'est grave. Yangonde est à Kalit nanga. Yangonde na tia émission nanga le code de bonne conduite pour tous les sabilo kwana nanzela. Papa, le théâtre est beaucoup faté pour na ba incalcitrant pour na ba parvenu pour na ba yeka juste pour azombo on a YouTube fona finga dona fona finga X fona finga Y non et coup faté. Et coup faté ezu déjà vitesse ba papa lombe ba pesa déjà ba Belleville makolo ba pesa ba sila makolo ba pesa ba mama milo makolo ba pesa ba mama top makolo ba pesa ba présent Caleb ba tu belé. Alors na rancune ya pour finir na rancune ya sila na Bellevue apport ya Ursil Péchanga ezali te Ursil ye moko déjà ba chosifiaé les abakouk ba comme ça et papier ouais. Oui, parce que si j'en ai yo au aborder un les jours où tu reçois tant. Ouais. Je te dis, tu sais même ma camoto les cas il y a Gomez, c'était la destruction de cette maman. C'était l'humiliation. Cette maman a été encore insultée une fois parce que maman Ursule déjà yépé donc dans la problème. Donc on va comprendre raté. Les gens ne veulent pas que à part maman Sila Moutoumou Boye a existé. Donc c'est comme si on doit mettre Mama Sila au-dessus de tout le monde. Or, ce n'est pas ça, Namoussala. Accepte Dona Zala, accepte Joshua Zala, frère Nanga Awa Azala, pour que tout le monde travaille bien. Preuve, Belleville a travaillé mon côté. Pour Belleville a travaillé. Il faut Dinana Mobazala, il faut Ursule Mobazala, il faut Maman Mousseka Mobazala, il faut Piro Mobazala, il faut Adamo Mobazala. C'est comme ça, théâtre des Aka, j'ai d'ensemble. Ursil Péchanga Bakena Funda Ursil Tina États-Unis. Une personne physique. OK. Une personne physique. Pour Nabokeno Funda Ye, na direction ya Nollywood des Alakana États-Unis pour dire que Moto yo aye ko jouer wana bo PC carte. Bo certifié na comment on appelle ça na industrie na bino voilà. azali problématique abela kamutu. S'il vous plaît. C'est vrai ça. Moi je t'informe parce que biso to bano gérer. Et c'est un Congolais qui a fait ça. Et puis tout ça ezali lignée ya batu moko boye o ba mesana konuire abela kamutu aza problématique. Tala kutu yena muninga ne moko boye. Là il prenait l'exemple ya maman Sila. Tala yena muninga ne boye tala ba créer la mère wana suka na Chivundu.
Est-ce que yo yebaka un certain Walter Lobby? Non. Oyebaki ete oyekoyeba yeka makambo ya mama Ursule Bandiawa. Bake koluka comme il connaissait Tobando Lobela Walter, bake koluka les comptes privés s'il vous plaît. Les comptes privés ya Walter, ba compte privé ya ba acteur ya Nigeria. Na ba Instagram pona ko komela bango ba vomir Ursule Pechanga. Qu'elle ne soit pas la bienvenue. Qu'elle ne soit pas la bienvenue parce que yé abela aliboma. S'il vous plaît. Oui, vas-y. C'est pour chercher à détruire une personne. On a des connaissances moi aussi. Peut-être lobby beaucoup kutana pe akabelo même ata mai. Apeso même ata mbote apamba et ça lui peut même ata fierté membre parce que sur les drapeaux congolais ndé et tomba makakuna. Lorsque bazo compter ceux qui baza 1 million d'acteurs dans Hollywood. Donc ceux qui baza 1 million, moko do bakami azali congolais, ça fait la fierté ya mboka na biso. Mais cette dame a été chosifiée, piétinée. Et elle a outi kuna baye, ba finga ye na degré moko yo yebi. L'histoire n'en parlons donc même pas. Comprenez? Ce sont des personnes comme ça que nous demandons. Et aujourd'hui, na moni a sali message à paix. Nga na fanda na plateau oyo mama Ursule abenga Sarah. Pour la makambo ya maman Gabriel alobi, Sarah tu parles à mon nom. Tu sais, ya Gabi azaya ya so manqué ya Gabi respect et ça le kola do manqué nga do respect Sarah. Tchanase. Azaya ya na biso. Nini ode si la raté le même jour Sarah a senga pardon na télé a retiré nyonso. Voilà, de la même manière, je dis, je suis trop fier d'avoir une même nationalité que Firegola, Fali Poupa, Kofi Olomide, Jibem Benaoui Ranson. Comme tous les musiciens, je suis trop fier d'avoir la même nationalité que Ursule Pechanga, Sila Bissalo, Belvi Kandi, ainsi que tous les artistes et comédiens. Mesdames et messieurs, la paix est très importante. Je me rappelle une fois, dans ma famille, notre père nous disait que Kimia et Kimia et l'équipe, l'osona pour nous, parce que chez nous, les tétés là, l'osona pour nous, les habiliers et l'équipe, il y a tout à mon kilomobimba. Notre papa nous disait que non, Kimia et les kilos sont là pour nous. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Tadingala, vous avez un dernier mot rapidement? Non, dernier mot justement, c'est la paix. Hein. Okay. Nous voulons la paix. Famille Libotanion, vous savez que nous avons notre film déjà de Zawana, fille mère. En tout cas, prenez le temps de suivre ces films, prenez le temps de partager ces films. Allez vous abonner massivement déjà à Bellevue Télévision. Donc, comme il y a au-delà de 216 000 abonnés, c'est grâce à Dieu, fort nabino, abonné à Bazomata. Allez aussi suivre les films de Maman Dinana, na combo ya Le Secret de la Mort. En tout cas, Eloko ya Malamu. Et à la fin, nous demandons la paix. Ata muto yo aza pembeni na yo aza na posa ko tia kimia te imposer kimia ndenge to imposer ka ba respect na ba famille na ba entourage na ba relation na ba vie na biso to comme pe ko imposer bato respect et la communauté aussi s'il vous plaît. Constant na sina salango. Si c'est un titre déjà polémique na miniature moko ya polémique to sala ka ba vue ebele. Mais lorsque nous mettons un titre sérieux avec une miniature sérieuse, à la fin, nous sommes dessus. Même des commentaires, ils ont raté. Même vu, ils ont raté preuve. Na tche vidéo moko na commis titre wana o bazo reprochenga na vidéo mususu na tche message fort ya pasteur de la foi. Bazo ya otalate. Donc communauté, en tout cas aussi prenez vos trucs à main. Binope bobo luka kimia, botala rapé à titre o na moni eza mabeno okotate, ça sera quelque chose de bien. Merci Ndoyambinga maman. Merci papa. Mesdames et messieurs, abonnez-vous sur votre chaîne de valeur Tout Info également, bandéon sur Tout Info. Tout Info respect. Voilà, abonnez-vous aussi sur Top Media avec notre frère Tadingalapa, bandéon Top Media, venez vous abonner sur Tout Info. Et comme ça, la mission plaisir. Kazama, je vous dis au revoir. Mais Dona, nabeta nandika mwasuka. Mais yo pesa ka mida conseil te Dona. Ya conseil. Keni. Bilo kwa sala kawana. Leki nangao na ebelie na boyete Dona. Est-ce que vous va conseiller toi chef d'État va foutre à la fin du mois? Au revoir.